janvier, bosi encore yo assez bon mon janvier, mon janvier. Bokoko. Émission Bokoko Abayindo, ndeko nyonso, ndeko tobosa na bokoko na biso te, yango nde sali biso lelo tozala, tolanda Bokoko Abayindo, o epesami na ndeko na bino, Kongo Alenga, mwana Fumu Kimbangu. Le meilleur et donc Koinjo Ato Yalabuni. Et Dingoma Tikulu menga meto Katujimba kananzi tikulu Shimba Bonga Bote na bandeko balandi nyonso balandaka émission Bokoko Abayindo oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga mwana ya Fumu Kimbangu nzamba pambola bino bandeko nyonso tu oyo bokolanda video oyo ndenge tolobaka kaka yenge mbote kieno bandeko nyonso bakolanda amujambo en tout cas jambo na bandeko nyonso ya Kivu mbote abeto bana ya Matadi bana ya Bakongo bana ya Kikwiti mbote abeno moyo weno na bandeko na biso kuna na kati ya Mbujima ikananga moyo weno tobosani te losako na bana Équateur mambenga esika nyonso bozali en tout cas losako na bino bana ya Mbandaka pe tobosani te bandeko na biso kuna na Kivu amujambo pe na bandeko na biso ya Katanga bana batetela vraiment mbote na bino esika bozali kuna na kati ya Kasai mbote pe na liso polele esika ozali kuna vraiment tuka mbote elamu na yo liso polele en tout cas na ebike mobembo ozali kokende kitoko vraiment nzamba pambola yo bandeko nyonso lelo émission Bokoko Abayindo oyo ndenge toyebisaka bino Kongo Alenga émission Bokoko Abayindo oyo to banda yango depuis kala bandeko nyonso bazali koloba vraiment en tout cas kotika yango te merci mingi na Max Bayuba TV Colonne D oyo azali kotelema lobi na nga ndeko Kongo Alenga émission Bokoko Abayindo ezongisaka biso na makambo ebele surtout biso génération tozali na posa koyebaka mpe makambo ebele et surtout ndenge oyambaka mpe bato oyo ya mayele nazali kopesa losako mingi na Nabi Lukombo oyo azali moko oyo asalaki nzela Kongo oyo amonisi biso mpe makambo ebele na kati ya diaspora mpona kolakisa biso ndenge nini bakoko na biso bazalaki et surtout mbote mpe mingi na papa César Ngina Mau oyo ayaki komonisa biso lolenge nini bato ebele bazali kolobela mpe makambo ya bokoko na kati ya Kongo lokola ndakisa ya Mangongele que son âme repose en paix pe na bato ndeko ebele papa Nkusu Nzala Mpanda pe na pese mbote na Mbuta Toli mbote na ba messager nyonso Koko Kipulu kuna na kati ya Maroc bandeko na ngai Bokoko Abayindo oyo epesami na ngai ndeko na bino Kongo Alenga mwana ya Fumu Kimbangu lelo tokolobela makambo mosusu te ezali mokolo ayenga lelo tokolobela makambo oyo etali bakoko na biso bandeko tokoki kotikaka kaka bango te bomoni mindele ti lelo bazongisaka baimage ya bakoko na bango parce que grâce ya bakoko na bango lelo bango bazali mayele
mayele o mindele baza kosala lelo ezali ya bango moko te bazwaki yango kaka boye to ezali ya bango moko to ya bango moko te bandeko na ngai bazwi mayele oyo epai ya bakoko na bango po bakoko na bango bato balakisi bango teknologie ndenge bazalaki kosala bango lelo bazali kodevelope yango donc biso lelo yango omoni bakoko na biso bango wana bawumbu basclave kasi biso bandeko na ngai lokola ngai naza mutu oyo nayebi ke nawuti na makila oyo ya ngai ewuti na bato oyo tozali komona wana bakoko oyo ozo komona na kati na bango makila na bango yango esali biso lelo tobotama oyo tosali lelo to remplir plus de 100 millions ya République démocratique du Congo biso nyonso touti na 100 ya bato oyo tozali komona bandeko na ngai tokosamaka te bokoko oyo soki tozali konéglige yango ezali pasi tala bandeko na biso tozali komona depuis 1481 ndenge mindele balobaki bayaki epai na biso bato ya liboso bakutaki bandeko ezalaki bongo bayombe oyo bazali bongo na bafleuve kuna na kote ya bakongo na kati océan kuna banzinga ya mwanda bamboma bayombe bango nyonso bazali kaka ensemble bato ya peuple moko donc bato ya liboso bayambaka bamindele ezali bato wana kuna tokosamaka te ezali histoire vrai bango bayambi bango mais lokola bango baki bankumu oyo bamemaki bato bayambaki bango bakei na bango mpa ya bankumu bango mpe bazalaki na bakonzi na bango tobengi roi mpe azalaki roi wana azalaki kovanda na mbanza Congo oyo lelo ekoma na Angola ntango bamindele bakaboli ntoto ya do mabele oyo ya mama nzinga ya koko na biso nzinga oyo apesaka nkombo ya Congo bandeko na ngai a partir ya wana bandeko na biso batika na mbanza Congo baza bandeko na biso bato omonaka baza na mbanza Congo wana ce sont nos frères bandeko na biso donc bandeko na biso lelo omoni ke mindele tango de 1481 à 1491 10 ans ya pamba mindele bango balobi ke ya solo bango bayaki ko découvrir biso nzoka ezali bongo lokuta Europe kaka tozali komona Europe oyo ezali biso bato mwindu bato salia mwana mwasi oyo azalaki na force ya kosakana te basekret nyonso ebimi mindele bazosala baconférence mpona koexplike baréalité na papa na biso Omotunde vraiment en tout cas félicitations papa na biso Omotunde na Kemiseba oyo bazali kobundela bagrand patriote oyo bazali kobundela mabele ya Afrique poso moyindo yo congolais loko yebaka bavaleur te yebaka ke ya solo bato moko bayindo babundelaka mpe yo Omotunde na Kemiseba oyo aza béninois Alpha Blondy oyo tosala interview na France 24 aza kofélicité Kemiseba mais biso bamusicien na biso eloko moko te kaka mabina kobinaka mpa mpamba oleke baexplikaka biso makambo ebele atanke bamessager eloko te bakoko na biso tala nde bamemi bango na esclave ti bazokende baza koyemba ezali ya makila nzambe moto asala yango même Fumuki Mbango alobaka yango il faut koyembaka ntango boza koyemba ezali vocation epai ya tata nzambe merci mingi na Alpha Blondy oyo aza kodéfendre biso partout donc bandeko na nga Europe ezali bato basala Europe oyo tovandi awa ezali koko na biso ya mwasi azalaki na makasi bazoluka nkombo na ye mokolo na baconférence na tokolanda yango mpo bani na tia yango eza te soki video na bango bakobloke yo video ndeko nyonso akozala na posaka atala yango akomela ngai na kotindela ye conférence wana Kemiseba bazalaki na Omotunde bazoexplike makambo mpe batiaki video ya tata wana mondele oyo azalaki na salle moko ya monene na kati ya France aza koexplike que Europe ezali créée par les noirs africains Europe ezali créée par mwana ya mwasi
Donc ba mama na biso to mona ka bana basi bazaki na ba force moko bande kwa kosakana te. Ne to mona ka lelo tribu ya Bangala mama Mbangala to akina kosala yango. Force azaki na ngwa kosakana te. Bande ko na ngai lelo bakoma Bangala mais mama Mbangala mutasala tribu wana. Ake azu bato aye na baba Soudanais azu bango ba Centrafricain ti asangisi tribu wana lelo koma Bangala. Donc bandeko na ngai na 1491 papa na biso Nzenga Nkuvu roi na biso aye kondima azwa baptême et pas Mindele parce que na 10 ans Mindele baza kotidie biso na ndenga kosakana te ndenge nini bakoki kosala eloko nini bakosala mpona biso to céder pouvoir pour babotola biso pouvoir na biso baye kobotola pouvoir tango roi Nzenga Nkuvu andimi kozwa baptême ndeko biso tozwa ba baptême toyebaka yango ke muto soki aza kopesa baptême kokanisa te kaza supérieur na yo non muto apesaka Nzenga Nkuvu baptême ye akanisaka ke ye akomi supérieur ya Nzenga Nkuvu nzoka nde non Nzenga Nkuvu azalaki roi ye azalaki un simple missionnaire batindaki na bakonzi na ye bakonzi wana Nzenga Nkuvu alekaki bango alo ntango ye abatize Nzenga Nkuvu na molimo na ye oyo ya mabe azalaki nango po adétruire Nzenga Nkuvu donc Nzenga Nkuvu atekaki bokonzi na ye ntango ateki yango directement royaume na biso nyonso tu vraiment bandeko ezalaki détruit esengaki biso nyonso tu tozwa ba baptême ndenge bomoni bakoko na biso bango wana premier fruit ya baptême ya christianisme bayaki nango yango boza komona ezali bongo esclavagisme bazali kokanga bakoko na biso ndenge tozali komona wana na bana na mokongo mabele polele bazali kokenda bango tala bamibali na bamangwanda bakei na bango kaka ndenge wana ya pamba bakei na bango batie bango na babato esclave ndenge basalaka baindien eza kaka biso banoir te basala yango mpe baindien me baindien base défenda biso nde ti lelo toza kaka bawumbu ti lelo donc bandeko na ngai vraiment makambo naza koexplike bino ezali ya mokuse kasi toye yango na lombango po tia solo biso bato mwindu to comprendre makambo ebele esclavagisme ememeli biso ebomi religion na biso ndenge tobandaki kosambela ebomeli biso politique oyo ndenge bapolitike oyo baroi na biso bazalaki nango esclavagisme ebomeli biso économie parce que biso na biloko na misatu yango moni bamatuka basalaka ngo na makolo misatu makuku matatu malamba Congo Kinshasa Brazza Luanda tous les trois capitales wana bandeko za toujours unis politique religion économie obakisi na science biloko na nyonso tu et se communiquent ensemble mboka nyonso il faut bozala na religion na bino boyeba ndenge ya kosambela ndenge nzambe apesaki bakoko na bino mboka nyonso faut bozala na politique ya comprendre politique na bino pe bozala na science ya koyeba biloko nyonso oyo nzambe apesi bino ndenge bokoki kosalela yango kolamba yango richesse na bino il faut boyeba bakombo nango richesse na bino ndenge nini bokoki kosalela yango alors bakoko na biso tozofinga bango est ce que mundele motoki kolakisa bakoko na biso diama non toyebaki kombo nango eza diama kamanga bangole babengango kamanga toyebaki yango bakoko na biso na chiluba mpe ezali bakoko na biso bayebaki yango donc bakoko na biso moto alakisi bango or azali te bayebaki or baza kosala deja bachanete mindele babotola bakoko na biso bachanete wana roi na biso azali kovanda na bakiti oyo ezalaki ya or
kosala da kiti na mituna ngo ya lion ya or roi nzinga nkuvu kiti wana ti lelo bandeko langa ezali na Vatican ti lelo to koloba bo kiti wana ezali na Vatican bomba tola ba kiti ba lutu oyo roi azali kolia ba lutu ezalaki ba fourchette à or nyonso to ya roi nyonso Vatican abotola yango ba bilembo nyonso to bengi ya bikeko ba stati o bomoni net na générique ezali ba stati oyo ya ba yombe ya ba luba donc ba stati wana ezali na ba symbole nango nzambe mutasali yango satate mutasali yango ezali ba stati oyo nzambe apesaki bakoko na biso mayele bayebaka ndenge nini eza te ke toza ko invoke bikeko wana non bikeko wana ezali na ba symbole nango lelo ba mindele bazosala ba masque o ba bengi ba masque de maison masque de maison oyo ezopesa bango mayele ya kotonga ba ndako ya milayo toza komona ba grotte ciel wana ce sont des masques de maison secret ba masque là yo komona ka ndako moko mulayi etelemaka mulayi yo zo sepela immeuble danger mais bandeko c'est mystérieux ezala makambo ebele simbi masque wana yo mona ka bibende moko etombwami keke bandeko ezali ba masque de maison moto epesaka mayele wana ezala bikeko wana ba masque de maison ba congolais taso toyebaka yango te ezali awa na ba grand nini ba musée na bango moko eza na Berlin awa nga na pa na Allemagne moko ezali na Munich chaque année ba continue sur Europe ya Union européenne ba kina kotala kango bazwa yango moko na royaume ya Congo moko bazwa yango na Nigeria masque de maison ba pays muso pe bazwa zo mais oyo pena makasi ya danger ezali ya royaume ya Congo na oyo ya Nigeria eza mukuse basuki ko ya rasta misu nango zate ya diamant epelaka minda bango bayaka kotala yango okosimba ngo te parce que ezali de courant soko sim donc bango baya bameka même papa akenda nani Reisig oyo ya allemand akendaka wana bakendaka na ba reine bango to bakutanaka ameka akota do babombaka yango ba blenda yango na ndenge osakana te batia pena yoka suka na ba vitre ya PC oyo ekengelaka yango parce que ekoki kotomboka sikoyo ba masque de maison wana po bazwa yango mpa na biso moko bayindo batraitre oyo bazalaki bayebaki secret kosala koloba maloba mpona kobimisa yango na sa nzete parce que eza kowuta na se ya nzete so baye na butu basali cérémonie bapriye après masque wana ebimi ntango kobima epelisi minda wana éclaire bino nyonso tu nde ebandi koloba na bino makambo bafilme wana nyonso tu mindele batiaka yango na poto awa na ba 3h 4h du matin ntango bato bazwaka baponga kolala bango batie ba reportage wana moi quelques minutes pa balekisi yango mpe par hasard mpo nini balingi te banoir bayeba basekret ya babiloko oyo bango bazwa epai ya banoir et surtout na royaume na biso ya royaume ya Congo oyo tolobaka royaume lelo toyebaka yango grand Congo oyo etikala ezali biso donc biso oyo tomoni nde bomoni biso République démocratique du Congo tozali badescendant ya banzinga nkuvu ya banimi kangala baroi na biso akala mpo nzinga nkuvu azali premier roi te bandeko na ngai bakoko na biso tofingaka bango te politique na biso bandeko na ngai tosalaki politique moko oyo toyebaki kogarde bafrontière na biso royaume ya Ghana ezalaki royaume Congo ezalaki royaume Benin mpe ezalaki royaume Mali mpe ezalaki bagrand royaume ezalaki nango mais grande puissance ya royaume nyonso to ya bango tuna kala ezalaki royaume Congo avec aigle ya noir oyo lelo balema bazwa signe ya aigle on eza ya biso Congo ya biso badrapeau bozomona monamo lelo tepatepa lelo na Congo badrapeau bablé bavert oyo toza nango lelo yango eza badrapeau bakoko na biso te eza badrapeau ya bakoko na biso te biso fo tozonga na badrapeau basymbole bakoko na biso ndenge ezalaka
ya ba aigle o mindele ba boya même oya Union européenne oyo ce sont des drapeaux na biso ba symbole ba signe na biso yango Lumumba ba tsaki drapeau wana oya betwani na sima mindele ba boya yango ba longola yango ponani ba longola yango bazong sele biso oyo toza nango sikoyo drapeau oyo toza nango mais bandeko na ngai eza mawa mingi ponini biso bayindo toza ko comprendre na biso ba réalité te biso ba congolais tozo finga bokoko bolimbisi bandeko na nga tozo finga bokoko na biso mais ngai ndeko na biso konga lenga na ko telemelaka en tout cas na ko lobela bokoko tina dernier souffle na ngai toujours Fumuki Mbangu mama Kimba Vita ba mama Futa ba idole na biso tokobosa na baote ba koko nzinga oya mama oya mwasi ba koko nzinga ya reine oya na cheval oya mwasi ba koko na biso ya milimo na bango yango toujours photo invokaka yango po bango basalelaki nzambe donc menaka pouvoir na bango pouvoir moko ya nzambe bandeko na ngai tolanda loyembo bongo sima tozonga susu na masolo bokoko bayindo abonnez-vous bandeko tozongeli masolo na biso bokoko bayindo avec yemoko Fumuki Mbangu toujours aza na biso kongo alenga mwana Fumuki Mbangu tolanda loyembo on se retrouve bongo tozonga sona masolo so matondo mingi. Muntu mwindo alungwa wapi? Question nangai na kopesa ka yango mbala na mbala. Muntu mwindo alungwa wapi? Zangu
Vous êtes toujours le dernier. À tout point de vue. Mayela, Matoni Nabiso. Basava, Batoni Nabiso. Parce que Savana Nabiso Basala Kailo côté. Au lieu Basala dans nos recherches, mais pourquoi nous autres, nous ne faisons pas les mêmes réalisations qu'un homme blanc? Jamais ils ne se sont posés de telles questions. Ils se tardent à commettre des bêtises. Là, vraiment, ce sont des grands. On part aux États-Unis, on nous donne de l'argent. Nous partons en France, ou bien en Europe, ou bien n'importe où. Eh bien, tukumiawa, tukumi batumine. Okumi mutumine wapi? Yeyo. Muntu ana pesio nyongo. Yangwana muntu mwindo. Pa mateto salaka di sumu. Eloko na biso wane katanaka na nzambe na biso. Et pourtant biso nde tozali berceau de l'humanité. Muntu mwindo totundi na basavant. Ko kadisa te pa bate ali yibi ko koma français ou bien ki anglais ou bien ki espagnol ou bien ki soko monoko nini. Asi a vu des cambo. Tata yon mpemba lubake okomwana ba docteur alingala bazalité. Ba docteur en Congo bazalité. Kasi a français batunda babongisa eloko zéro. Matondo mingi ya solo bandeko nyonso balandaka émission bokoka bayindo nzamba pambola bino na banzi bolandi loyembo bandeko na ngai na banzi bandeko esclavagisme donc politique na biso bandeko na ngai ezalaki nango malamu toyebaki kogarde ba frontière na biso politique na biso bandeko na ngai toyebaki kosala politique oyo yaliki papa ndenge omonaka papa oboti bana ona kati ya ndako okolinga te mwana yo azala na nzala papa nini nango oyo omona lobaka aza na pasi me papa nyonso akendaka mosala ntango azokende mosala akolinga bana na ye balia akolinga bana na ye bamela mai bana na ye bakende kelasi politike ya bakoko na biso bezalaki ndenge wana bakoko na biso balingaki bana ifo akei bilanga akei eloko nyonso akosala so azwi mbisi ta nyama akolinga kabolango epai ya bato politike na biso ya solo balingaki bana bakufa nzala te politike na biso papa akolinga te bana bazanga bilamba akolata bakoko na biso balataka matiti te ndenge mundele asali omoni oyo ezali esclavagisme ntango bakomi kobeta bato bakomi kolonga na lukunia mindele bazali ba jaloux elobi nango président Poutine les occidentaux baza ba jaloux mitema mabe bango balinga ko détruire biloko ya bato batika bino na eloko te po bino boya kolela pa na bango baza bongo ba détruire nanu religion na biso tosambela nzambe ya solo nzambe la biso oyo azopesa biso nzambe la biso toso osengi bokozwa nzambe na biso tosambela bango bamemeli biso nzambe na bango bamemeli biso nzambe na bango bino bomemeli bato nzambe me ntango bomemeli bato nzambe fo bolinga mpe bato wana mpo bakomosambela nzambe na bango ya bino me ozomona ke banda bayela biso nzambe na bango ti lelo 5 siècle bandeko na nga Congo ebongaka te me tosambelaka nzambe moko na bango babombeli biso to ayeli biso Jésus babombi bango mo ba formation mais lelo yo bandeko na ngai soko tali omona ke neo ya solo formation pe ba congolais bakota mais ti lelo congolais formation ba bongaka te ba président biso ba formation ba grand ba formation ba maçon ya danser mais le côté et le côté mindele ba occidentaux baza pona ko détruire politique
tozaki malamu économie na biso bandeko tozaki makasi na niveau économie tango bakoko na biso tango royaume Congo tozaki makasi toyebaki koyeba kosala ba échange kozwa biloko tozokenda yango kosala ba échange kota Égypte kuna kota Soudan tozosala ba échange na bango bango route Europe bazokatisa mpe mai bazoya tozosala ba échange économie ezalaki makasi tozalaki mayele makasi science tozalaki makasi mpo bato ebele bakanisaka ondire eloko nde tosalaka bwatu bandeko bwatu kaka te ezala mayele ebele mpo lelo meme mwinda kaka ya pamba mwinda eza invention mpo lelo koma ampulu ndenge tozalaka na tozomona bampulu awa ampulu kaka tozomona moto asalango motu mwinda toinvente mpe biloko ebele depuis Égypte toinvente bakoko na biso depuis Égypte basali makambo ebele basali biloko ebele na Égypte lelo bango mindele bakomi kondima yango na ndenge oyo bakomi kobimisa yango neti baarabe wana baza na Égypte baya koremplace biso bango bato basala yango bapharaon nyonso to Égypte ekomi bango wana bandibu wana non bapharaon nyonso to Égypte eza biso bagrand pharaon bakovanda na Soudan bapyramide ya minene eza Égypte te bapyramide ya minene ezalaka na Soudan lokola bamoni ke biso bato mwindu bato vandaka na Soudan mindele balingi jamais kovalorize yango banéglige Soudan batie trouble na Soudan kopanza Soudan même président oyo auto longwa Bashir aloba yango abimisa secret tout ntango Belade na yaka kuna aloba makambo to ya baoccidentaux bapyramide comment négliger oyo basoudanais parce que tous les grands pharaons bazali kovanda na Égypte te balalaka na Soudan bazodirige Égypte mais bandeko na ngai lokola biso to bato mwindu ti lelo elobi nango président Poutine toza kokoka koloba non te tina 5e siècle oyo 5 siècles oyo bacolonise biso esclavagisme meti lelo l'homme noir azokoka kaka kose défendre te bakoko na yo baya mabe bandeko na ngai soki do mutu mwindu ayebi kaka bakoko na ye te azongela bokoko na ye bandeko tokosala eloko te 5 siècle susu ndenge papa Diange na lobaka papa Diange na lobaki yango bobosana boyebaka yango tant que bokoyeba te parce que kimbangu oyo tozomona mfumu kimbangu ayaki mpona kolongola biso na kati ya bowombo oyo tobengi spirituel parce que bato ebele bakopola te mpo toloba makambo verité mfumu kimbangu aza motindami ya Yesu te ndenge nzembo oyo toyeba motindami ya Yesu te parce que ye ayaki kolongola biso mpo azongisa biso na nzela ya solo na nzela ya solo toyeba kosambela ndenge bakoko na biso basambelaki tata nzambe ampongo tulendo nzakomba mvidi mukulu mungu baba ndenge kaba roi Léopold wana lobaka bolakisa bango makambo oyo bango bayebi te mpo kosambela bayebi deja bayebi nzambe na bango mungu baba mawaji nzambe ampongo bayebi doki bayebaki ke toyebi na biso makambo tu bayebaki yango tant que tokoyeba bakoko na biso te bandeko na nga toyebaka yango biso bacongolais biso bayindo tokose retrouve te merci mingi toujours na omotunde na kemeseba oyo bazali kokombate bazali kobunda mpona l'homme noir baza ebele bapatriote baza ebele mais bato babimisi mutu train bango wana il faut toremesaka bango na Congo ko tozomona bangunza bato ebele bankumu baza koloba en tout cas vraiment mais bandeko na ngai tokomisi mboka na biso no Congo ezali pays laïque Congo eza pays laïque te Congo RDC eza pays laïque te deveni tokoma mpona mindele
ndeko na ngai mutu soka za ko beta yoko même bozo bundana mutu neti portable na soka na simbi yango bo soki mutu abando beta nga po boto nga portable na koki susute bandeko mona ka joa na yo na ko pesa ye portable wana azwa na ye akenango po na koki te ndenge moko biso bayindo donc tellement l'homme au dobengi Occident a beti biso na niveau moko ko sakana te to koki susute tala ndenge to komai ba wombo tala ndenge ba kolozaki biso ba longoli biso ba kombo na yo Kongo alenga ba longoli Kongo alenga ba biso kombo tam susu Patrick ba longoli kombo na yo. Mais mon coloni ni mundele a kolongola kombo a Patrick azwa kombo a Kongo alenga. Bande koto sosola. Mon coloni ni un chinois. Wang Yu. Wang Yu. Olo banake yo bandale lo komo Wang Yu te. Komo no zubulungani suki zubulungani. A olinga ngote. Donc, bandeko langai, mon colonie de Vladimir Poutine, ou le bandeko comme no Poutine te, comme no tam susu makiese. Et comme ça la matin, kaka biso ba yindo, tozaka toujours na 3 combos. Ba pays nous surtout sur la ndengo batu tout bazaka na 2 combos. Mais biso kaka batu mwindu bandeko boso sur les locaux, tozaka na 3 combos. Donc apprenons non pose non pose non na prénom na mais mindele bazaka non na pose non si el mutu langue el mutu col Angela Merkel bandeko zomona ke bazaka na 2 combos. François Hollande 2 combos. Emmanuel Macron 2 combos. Nicolas Sarkozy 2 combos. Bandekoto Sosol. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, vous comprenez, bandeko. Hein? 3 combos. Osusu nani. Donc presque biso tout yomoko ndeko zala zo landa ngai bandeko longo na 3 combos. Yango nga na longola na nga na koma nga Kongwa lenga. Ba mindele otete nga bite kombo na nga ngwa boko mabongo. Na chanjango, ndenge ba para ba pesa nga na longola na chanjango. Bana na nga pena pesa ka bango na sala ke erreur. So boko li bo changer. So komoni ko na possibilité kendo ko changer. Yango moni bano ya mike na bota bango tu bazo ba komba ba kokola nga. Ba wa mikolo na bango so okoli changer kombo na yo parce que ba kombo na pesa bino eza berer mais na sosoli bokoko na compagne bokoko dango na remesa ba makambo wana nyonso ezalaki nango inventé par ba gouvernement ba jésuite ba famille ya ba Rothschild ba tambongo mikanda bakomi yango yo na kati ya mikanda oyo batie na ba preuve, c'est-à-dire programme ya réduction ya population mondiale obozo bengao na mikolo ya suka apocalypse bazo expliquer ndenge bakomaka livre apocalypse basala ngo ko po mabenyo so babando sala bino bo se revendiquer te bo tomboka te bo considérer yango comme accomplissement de la prophétie bo dédier yango bo renvoyer yango na nani na Nzambe. Nzoke za Nzambe te eza plan déjà établi nazana ba numéro na ba manifeste nyonso ba déposer na ba date. Pour preuve nasengi tata moko aleka liboso maman moko pe aleka ya osala lecture. Pour preuve pona boy ko kolakisa ngona batu nyonso nasengi tata moko akotanga aya kosala lecture maman moko pe aya kotanga pe na part na ye asala pe lecture
Mbote na biso. Mikanda oyo tolanda, tolanda s'il vous plaît. Mikanda oyo bazo expliquer ndenge nini ba mindele ba bongisaki ete lelo tozala na l'église belawa. Donc tu dois mon l'église toni na Kinshasa ba no se dit c'est un plan. Ba bongisi pe ndenge nini bazwa contrôle ya RDC, ndenge nini bazwa contrôle ba minéraux na biso sans que to réclamer quoi que ce soit. Nengeni ba en sorte que balancer ba maladie ya tuberculose, ba maladie ya Ebola, ba maladie ya VIH sida, ba maladie ya Covid, nyonso naza nangwa na ba référence ya ba numéro déposé dans les Nations Unies depuis les années 60. Bandego. Yara papa. Pour son gamme na loyibo quand peut-être na kosi. Poussana, joue micro. Tanga titre, bah commune. De la guerre contre l'Ancien et le Nouveau Testament. De la guerre contre l'Ancien et le Nouveau Testament. Bah commune. Archives du mondialisme. Archives du mondialisme. Ce qu'on a quatre archives du. Bah ben déjà ni. Archives donc. Mouto a un vrai document officiel. C'est-à-dire mikanda ya solo, ya lukutate. Donc so que tanga ba manifeste déposé na ba laboratoire, na Nations Unies na ba plateforme nyonso ba organismes internationaux, ba document wana eza. Siko ya otanga makamba komi. Tangela nga titre. Dossier du dépistage de la drépanocytose. Ba maladie tozobela bana SS. Eza maladie créée na laboratoire. Ba chaka yango batu na nzoto po bazala na hémoglobine S. Ole ba A. S wana ba créer yango ko créer et tozo transmettre yango na ba gène tango tozo bota. Ezao. Ya otanga. La hiérarchie Tolanda, ça micro bien. La hiérarchie ecclésiastique maçonnisée sous les pontificats. Kotanga kombote. Bandego, ba document zao. Mikolo RT mas na sa. Mama Yaga, Tolanda. Sikoyo, peut-être un homme n'a fondé. Tanga titre awa, ba commune. De économiste de janvier 1988. Préparez-vous à une monnaie mondiale. Bandela. De économie de janvier 1988. Préparez-vous à une monnaie mondiale. Préparez-vous à une monnaie mondiale. Pio, Zapio. Tokei. Tozotanga lisusu, Tozotanga. Tolanda ba titre. Les Nations Unies, économique et rapport sur la migration de remplacement, mars 2011. Vraiment, na remerciaka, vraiment, papa César Ngenamao, oyo penza, ba sali effort, pour la likambotali, bo koko na biso, papa mbuta na bilo kombo, vraiment, merci mingi, Nzambe, azala toujours na yo, na bandeko nyonso nzela Congo, na pesi bino mbote. Donc, bandeko langai, biso batu mwindu, biso ba Congolais, to sosola parce que, trône nyonso sur Afrique, mobimba pouvoir, eza pa na biso, oto bengi royaume Congo, ozaki puissant royaume. Ne bomona ka ba royaume nyonso to zali awa, Europe, bango tout ba dépendra na royaume Angleterre. Ndenge mo pe biso na kati Afrique to zaki ndengwa. Mais ki moyi bezala kate,
na économie to sala makambo politique na biso zaki te ke ya koyiba bato okoyiba ko ndenge nini soko yibi bakokunda mobima kindoki to bengi mutema lukundu parce que kindoki ndoki ezali savant mundela eko balolango eloko nyonso ezalaki ya malamu epa na biso mundela obe eza mabe bikeko za mabe bikeko na biso eza mabe bakoko na biso bazali kodore bikeko parce que basalaki un siècle ya lavage ya cerveau ya banoir ya kosokola bakongolais nyonso to epoka kala esclavagisme kokanga bato kobatize bato kochange bato bakombo bakambo nyonso tu ezalaki vraiment bafoué bachangeaki yango babi bikeko oyo eza mabe bopesa biso bikeko wana lelo okende na bavatican bikeko wana yango moto osala makambo bikeko wana bakoma kende kosambelela yango kofukamela yango bikeko wana bakoma omoni roi ya belgique aye kozongisa ekeko moko oyo azongisi wana ti bake kotushe na zolo ekeko ya bato me bazwa bikeko ebele epai ya roi na biso nzenga nkovu ti lelo bikeko bakoma kosalela yango makambo ebele bikeko mosusu mpo otala yango fo futa mbongo me so ezalaki mabe fo babwaka yango bango moko mpa na bango na baeglise na bango bikeko ebele me biso mpa na biso babi bikeko eza mabe balobi koyiba te koyiba eza mabe biso bakoko na biso koyiba ezalaki soki oyibi bakozwa yo batimi libulu bakundi yo me bango baye babandi koyiba badiama koyiba baor babandi koyiba bacoton babandi koyiba ti lelo baza kaka kokonde koyiba biso plutonium koyiba uranium koyiba or koyiba diama koyiba huile na biso tobenge pétrole koyiba mafuta kuna na mayombe koyiba forêt na biso bakangi yango ekoma ya bango île de Mateba babotola ekoma ya bango ya Joseph Kabila biso bakongole kaka kosambela kaka oyo bango bamemelaka biso ti lelo tozali kokontinue yango mboka ezali kokende bandeko nanga babi koloka te kindoki eza mabe biso bakoko na biso ezalaki so bamoni yo obomi mutu moko bakoyebake yo mutu obomi parce que basage bayalaki bakokende mpena batalitali na bokoko bayebika papa Ndolomingo yo mutu osali ndeko wana akufa yaka papa Ndolomingo timona libulu ale papa Ndolomingo wendaki ya mbote okei na bana no bazolela papa me papa Ndoki akei bana mpe mosusu awi akende aza Ndoki mpo alie yaya alie leki nanga okangaka bachance ya bato bakoyebake ndenge nini bagene nyonso basage bankumu ya mboka bakoyebake ndenge nini bagene baza koevolue te mpo lelo na Kongo ekoma nango wululu omona tata moko akanga bagene nyonso balabala nyonso akanga bango bachance na ntango kala bakokanga yo bakoyeba bankumu oyo lelo tomona bachef coutumier bakoyebake koko moko azalaka na balabala wana to mama moko azalaka na lupango wana ye akanga bana na ye bachance ekompris na balabala mobimba kote wana bakobenga ye bayebisi yaka balekisi ye wana timola libulu bazwi mama wana azolela pena le mama na bino akei bagene nyonso omonaka bafongwana bachance ekomi koya bakokende bazamba bazosala makambo ya bien neti lelo omona bagene pena bakomi na misala lelo okende na Congo bandeko na nga bagene nyonso bazali ferme donc mpo nini nzoka nde batata moko boye bazalaka na balabala wana babloka bana wana nyonso tu me tata nomona dimanche na église alléluia alléluia ya ouais Jésus est vivant ouais me bandeko nzoka tata wana ye wana moto azosala makambo bankumu mpe lokola bakomona bango corrompi ebele na systeme ya politique oyo tomema mboka Congo bandeko na ngai bakosala eloko te bakoko na biso akala biloko na ezalaka te tokosamaka te ntango tokofinga bakoko na biso
bakoko na biso bazalaki trop sévère miso ezalaki ofungama bayaki kokengela biso na ndenge osakana te balingaki bana na bango fo génération na bango fo ezala toujours malamu mpo parce que bango bato bakosala fierté ya futur ya mabele wana bakolinga te baza na pasi jamais mondele ntango aye adétruire babiloko wana nyonso tu donc abomi mpenza oyo abomi makambo tu bakoko na biso kaka balakisi biso secret ya zamba na zamba eloko nyonso baliaka yango te nzete na nzete ezali na signification na yango kombo nyonso to ya nzete bakoko na biso bato bapesi yango bakoko na biso balakisi te ya solo lidame oyo ezali manga oyo ezali safu oyo ezali boyi oyo ezali tondolu nyonso tu oyo nde ezali kisi oyo etretaka libumu makasi ata mosusu poso ya manga poso ya nzete ya manga esalisaka libumu donc nyonso tu tangawisi banzete wana nyonso tu eza bien mpona eloko boye mpona makasi ya nzoto olingi okende osala mosala mpona makasi nyonso bakoko na biso bayebaki yango nyonso tous les nzete makasi nyonso ya nzete koko na biso nyonso tu bayebaki yango mondele te moto aye kolakisa bakoko na biso kopesa kombo bakombo banzete non bambisi na mai bakoko na biso bayebaki peshe bazali kokota na mai kutu sans eloko ya sous-marin tu akoti mpe na mai tomona yango te lelo donc nzambe moto apesi bango basekra mayele wana akokota na mai sans ndeni alati eloko ya sous-marin te akoti mpe asali 1 heure de temps mpe abimi azwi mpe eloko kuna abimi nango oyo moto akwei na mai balie na ngando bakoyebaki ngando wana so eza ya solo ya menomole oyo ya menomole ndenge azosala kote ya luosi kuna ya menomole bakolia ye bakozwa ye bakoyebaki ya menomole toyebi kasukaka alia bato na luosi ya ndenge na ndenge me basukisa ye tata wana ya menomole soki bana bake sokola ye abongwami ngando ake alie mwana kaka ndenge wana me suka na ye boke na luosi ngai nakoma kote kuna bomona bato nde bakoma kotambola na tolo awa akoma kaka mpo nini aza kobongwama ngando oboma bandeko na yo buzoba donc bakoko na biso bandeko na ngai bayebaki secret na ndenge osakana te yango wana bandeko na ngai bokoko na biso topesa yango respect ezalaki ya mabe oyo ezali tokoloba yango un jour mpe mabe oyo eloko boye eza mabe me lelo tokolobelaka malamu bakoko na biso bayebaki kobatela biso koprotege biso mpe balingaki tozala toujours na religion ndenge bakoko na biso balingaki wuta bango mpe oyo baheritaka avant 1481 parce que Congo ezali esalami na nzenga nkuvu te bakoko na biso bauti na Congo musika donc bandeko na ngai ezali pasi mpe mawa mingi ntango toza komona lelo tozali kosan sortir te lelo na RDC mboka bakoko na biso ezali toujours vraiment bafoué toza komona Rwanda azali koatake Congo azali koboma bakongolais aza kosala oyo nyonso azali kosala mais nsima ya Rwanda ezali toujours les occidentaux oyo bayaka na 1480 parce que bango mpe baza koherite kaka héritage ya bakoko na bango oyo bayaka kokolonize biso esclavagisme nde tomona bakoko na biso oyo ozo comprendre donc biso sikoyo fale tosala tout tozongela toherite mpe héritage ya bakoko na biso toleba kobunda mpo todefendre bango tobima na makambo nyonso to mindele bayaki nango mpo bakosala biso eloko te ngai nalobaka yango mpe nde nazali awa nasambela na ngai jésus te eza teke na okende na lefelo lokuta archifaux ayelaki nga te nalobaka yango clair moto amonaki nga mpasi eza mfumuki mbango 30 ans ya boloko 30 ans andimaki na ye akufa mpona pasi oyo alingaki ngai nazongela bokoko na ngai nayeba kovalorize bokoko na ngai ye moto alobaki yango eza fumuki mbango me eza eteke no soki nake kota christianisme te nakomi na problème non c'est archi faux
il faut passer parce que c'est clair. Tout le monde a passé moko ndenge a dévoiler secret ya makambo oyo ndenge za koleka ya ordre mondial ndenge vraiment en tout cas à sangise bato pour bimisa secret wana pour expliquer clair vraiment bandimi pe ba comprendre makambo nini eza koleka na mokili tolanda. Matondo mingi ya solo na bandi bandeko bolandi passer oyo ndenge sangiseke pe bato ndenge lobi vérité biloko nyonso to yango nga na kudu to loba to lobela ngo mingi émission bokoka bayindo yango yaka koloba makambo oyo bakoko na biso pa utaki ko vivre tango bango bazalaki. Donc bandeko na ngai biso bana Congo ba congolais ba congolais parce que congolais za mundele muto apese biso un français to benga biso congolais osoko biso ba congolais to benga bango ba colonie osoko to bi français ezana munoko na yemo yango na komana na Congo na congolais te na Congo. Donc bandeko na ngai to sosola makambo ebele il faut to yeba kibo biso to zongela kibo biso ezana ngoteke o emiso bokoko ba yindo jona ko malenga ndenge asalaka bokoko bayindo wana muta misiki te ndeko na ngai toza kovalorize kaka bokoko bakoko na biso topesa bango valeur toyeba bango tocomprendre bango toyeba makambo nini bango basalaki mpona biso mpona nini tocomprendre wana soki ngai na yo tokomi kocomprendre yango bongo mboka na biso ekoevolue. Bamindele ti lelo batikaka bokoko na bango te baza toujours na bokoko na bango. Même lelo toza na 2000 ans na tato koma na 3000 ans bakoko oyo bako ya mindele bako hériter toujours héritage ya bakoko na bango ya lelo na niveau technologie na niveau donc science économie na religion bango bako continuer ngo kaka Poutine bazolo bango bino ba noir mais bozala bonzambe la bino combien de fois ba passer ba kena Israël ba expliquer bango vérité. Bozana bakam na bino boyebi ko sambela bozala bonzambe na bino bozongela bokoko na bino ezate ta bozala bozokanga jabe nzamba ko yoka te Léopold de sa lobaka yango akosaka te bote ya bango parce que ata basambeli banzambe na biso bako yokela bango te bako yokela pe biso te. Ata togangi Moïse, togangi Jean-Baptiste, togangi Sukidan, même Jésus. Bandeko, akotika laka ko yate na Congo, ton Afrique, pour développer bamboka na biso to koma bien. Mundela ko servir biso kaka. Mukolo kaka biso ba yindo, toko bima na makambo ya mindele. To enet na Congo to lobi ke banda lelo Congo to ko bando sambela kimbango. Congo église kimbangi c'est longo la biso Jésus atinda kimbango te. Kimbango atinda manga na tata nzambe mpongo tolendo. Die mutayaka yango moli ba mindele o to benga ba chrétien église catholique na protestant ba kangaki ye parce que azaki contre makambo ba ko sala. Azaki contre makambo la bango spiritualité ya kibondoki o ba ko sala. Yango moni bakangaki donc biso soki lelo to komisa ngo église d'état na biso bandeko Congo ko fongama mindele bako comprendre que ya sili bakoko na biso bako réagir ba masque nyonso to ba mindele bazwa bikeko nyonso mindele bazwa eza ebundaka eko revendiquer ba droit na ngona ba mise bazali même kuna na Vatican bokomona eko salam un jour boye baka yango mindele pe bayebi ke biloko na so bazwa bayebi ke ata lelo te mais eko révolter mindele bayebi ke yango mulu bakenda ko bondela ngo eputa bakenda ka noir azanga te fo ba toujours ba noir po nini ba noir ba bayaka ko loba. Yango tozosenga na ba chef coutumier bankumu na biso bozala na mawa vraiment
botika kolia bambongo bozo kolia même ba président na biso même Fachi Beton yem tada président pour le moment émission to salaka tango Laurent Désiré Kabila bokoko ba yindo za ya lelo te émission depuis Laurent Désiré Kabila avec oyoka déjà bokoko ba yindo tozo lela tozo yebisa ngana ko yebisa Joseph Kabila ye bokoko ba yindo za kaka Fachi Beton ye bokoko ba yindo ezali toujours toujours pesa mbela ngande kona bino Kongo alenga to yeba ko valoriser ba koko na biso to pesa bango valeur to lakisa bango ki solo to lingi bango pe ba kolinga biso ba ko réagir ba ko sala makambo pona biso moko peuple to yina bango te o ba chrétien bazo yima banzembo bokoko za mabe archi faux bokoko ya koloka bato o to mona lelo bandeko noko mama leki na yo alingi lisusu te ya na yo alingi lisusu te wana komi mutema lokundu mundele mutaye na division pona ko diviser biso ne balobaka diviser pour mieux régner a diviser biso ba noir po ye bango bazala toujours likolo na biso mais nzoka makambo nyonso to bazo sa na Europe awa bandeko na ngai biso ba yindo batu to sala Europe oyo biso bokomona makambo ebele un jour parce que ngai na talaka nanga makambo to merci mingi ya solo merci na bandeko nyonso tout vraiment liso polele toujours en tout cas merci mingi mobembo Esther la grâce bambota trop TV Colonde Max Bayuba Mère Mami bambota trop vraiment en tout cas nzamba pambola yo na libota lelo zaki bon anniversaire ya oyo ngai mwana nata kuyela en tout cas mwana nga kuyela nzamba pambola yo fumukimbango azala na yo apesa yo lisusu pe abatela yo tango nyonso mama kimpa vita pe azala na yo mama mafuta milimo bakoko ya bankulu babatela yo pe babatela ngai papa na bango pamba te émission tosalaka toyebeki ya solo bato ebele basepelaka nango te kasi ya solo lokola ezali biso tozali balobeli ya bakoko ya bankulu bango nde babatelaka ngai na santé pe na molimo koko nzinga koko nzala mpanda en tout cas merci mingi na koko selembau bakoko na biso bakoko kimbanzeke bakoko seke banza bakoko tshela en tout cas bango nde babatela ngai merci mingi na président Jean-Philippe merci mingi na lycée Condé merci na bandeko nyonso tout oyo bokolanda émission bo partager émission ezaki ya bino ndeko Kongo alenga émission bokoka bayindo chaque dimanche vraiment tozongi penza parce que bato basengi yango merci mingi na bandeko nyonso tozaki na bino bosengi oza na posa émission boyokaka yango tokolemba te tokolamba tobanda toujours kolobela yango et surtout koyamba bato oyo pe bazali kolobela bokoka bayindo ngana ya kaka kosala analyse ataki molobeli na bango kasi ya solo merci mingi nzamba pambola bino fumukimbango azala na ngai mbote na papa na biso Simon Kimbango Kiangani chef spirituel ya église Kimbangiste oyo biso tozali kosenga toujours église Kimbangiste un jour comme église d'état na RDC Congo pote ya solo toyebaki ya solo biso tosambelaka oyo ya biso motindami na biso nzambe na biso parce que nzambe alataka kaka nzoto ya motu nzambe alataka ekeko te to nzete Fumukimbango ayaki en tant que être humain ndenge pe batindami mosusu ya bakontinent mosusu pe baya oyo ya biso Fumukimbango merci mingi toza na un seul temple tobosanaka yango te église Kimbangiste ezali première église noire en Afrique première église noire na ntango ya esclavagisme pe na colonisation église ya liboso oyo banoire lelo bakoma kosambela ya bango bakumisaka ya bango nzambe na bango ezalaki bongo église Kimbangiste na 1959 église mosusu ya banoire na Afrique ezalaki te botala bokokomprendre yango donc église Kimbangiste toyebiki ya solo makambo ebele oyo baoccidentaux basalaka tout mpo bakase yango mais milimo bakoko ekosala nzambe apambola bino merci mingi na papa na Bilukombo merci na Mbutankusu nzala mpanda na kati ya Afrique
na kati ya Congo. Merci na ba messager kuna na Congo, merci na Koko Kimpulu na Maroc, merci na bandeko nous surtout vraiment en tout cas. Merci mingi na bandeko oyo bokolanda video oyo. Nzambe azwa lokumu. Kimia Nzambe za la kati na mabota na bino zaki ya bino ndeko Kongo alenga mwana ya fumu Kimbangu tokutane bongo dimanche prochain nde tokoyela bino 6e mususu matondo mingi ingeta. Mon janvier, boss, y'a encore des yo, c'est bon, mon janvier, mon janvier. Bokoko. Emiso bokoko abayindo ndeko nyonso ndeko tobosa na bokoko na biso te yango nde sali biso lelo tozala tolanda bokoko abayindo oyo epesami na ndeko na bino Kongo alenga mwana ya fumu Kimbangu. Man le meilleur, et donc les coins à Toya la Bouni. Et Dingoma. Tikulu menga meto Katujimba kananzi tikulu Shimba